Yo, on peut se faire un.
conduire en prière. Nakoma tata pe ya mwana pe mosantu kolo tozongisi botondi na ndenge obateli biso na mokolo ya mitano na ndenge obateli biso poso moboko mosusu na mokolo tata tozongisi botondi mingi komba te ozali monene kati na biso bato a na se ya ntango yo olakisi makasi na yo ndenge yosilaki kokanisa yango ndenge yosilaki kobongisa yango po ete tozala na esika oyo na kati na ndako oyo tata yo moni tosili kosangana na esika oyo mpona likambo monene oyo esili kokomela biso nde papa na biso awuti kuna mosika na mboka ya Bruxelles asili koya kati na biso a na Paris tata tozongisi botondi pamba te bolingono oyo osilaki kobongisa nde yango moto esili kosalema tozali bato na mabe kasi na mabe na biso yo nzambe na biso okolimbisaka biso ntango nyonso okokaniselaka biso pamba te ozali tata na biso nde okaniseli biso oyo ete otindela biso papa na biso papa kulutu aya susu kotala biso na mokolo oyo nzambe ya mawa nzambe ya bolingo tozangi eluka kopesa yo kasi yo yebi mpasi na biso tomipesi na maboko na yo nzambe na biso na mabe na biso na maso ezangi biso po ete okokokanisela biso oya ya papa na biso na nzela ye azalaki bisika ya ndenge na ndenge oyo bango batamboli yo moni ndenge yo si kobatela bango nde topesi bango na maboko na yo tozongisi botondi na ndenge yo komisi bango na esika oyo oya na yo ezaki na maboko na yo tosengi tiki ete séjour na ye mobimba na kati na biso elongo ezala na maboko na yo nyonso tokosala lisengo na biso nyonso oyo tokosala na ye ensemble tata tosengi tiki ete yo nzambe na biso okokozala kati na biso kokende na ye mokolo ya kozonga topesi yango mpe na maboko na yo manso ekoleka kati na biso tosengi yo nzambe na biso okoka kosunga yango bolingo tosengi ezala kati na biso uta eloko mosuka na komosaleka mwa molimo santu Ela wedi
Avec nous aujourd'hui. Ainsi, papa, vous devez déjà être fatigué après ce long voyage. Les enfants vont vous laisser vous reposer. Et comme vous êtes parmi nous, papa, nous ne pouvons pas partir comme ça, sans que vous nous dites un petit mot. Et pendant tout le séjour, nous allons causer. Et pour ce soir, nous voulons vous laisser vous reposer, papa. Je vous remercie beaucoup. De rétablir une situation qui commence à se. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie votre pasteur, ce que pensait pour venir me chercher à Bruxelles. À leur prière pour que je ne sois pas trop fatigué pendant le voyage. Nous avons fait un très bon voyage. Je vais me reposer, vous avez été gentil de me laisser reposer un peu. Nous avons encore quelques jours à vivre avec les autres et nous verrons ce que nous pourrons faire. Encore une fois, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous. Angelo na dikolo, takobila yekolo, bisope awana se, takobila yekolo, kuleki monene na bangonga nyonso, se kombo ya Yesu mobikisi. Angelo na dikolo, takobila yekolo, bisope awana se, tokobila ekolo, kuleki monene na magomba nyonso, se kombo ya Yesu mobikisi. Kuna na likolo, mobeleki kitoko, banjelu na ekolo, bakobila ekolo. Alléluia, 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 alléluia. Angelo na likolo, ekolo, sobe awana se, ekolo, angelo na likolo.
Merci. Elisabeth, bon. Voilà. On dit ma gueule. Oui, ça, on est gagné. Mon fils aîné. C'est suisse de la Belgique. Très bien, tout va Merci beaucoup. Comment ça va? Alors, Ça va? ça va? Oui? Bon, merci bien. Alors, ça va bien? Ah, d'accord. Ça va? Ne me trompez pas, hein? Ça va? Oui, ça va. Merci.
Pour moi, Il y a une seule qui veut déjà vous dire bonjour. Elle est dans le stade. La maman, la belle vous êtes là le prochain. C'est pour...
Et vous êtes à l'hôpital ici à Paris? Peut-être de voir justement. Tranquillisez-vous. Essayez d'étouffer vos souffles. Non, ça serait trop fort. C'est... Donc vous avez vu passer mariage.
pour moi, Dans le sac, dans le sac. Ah, ça, ah bon.
temps ce que papa rend ça c'est quoi Zali? Très important quand il y a mariage.
Tout-Puissant, que l'honneur que vous nous faites de nous retrouver au milieu de nos parents. Vous les avez pris de Bruxelles jusqu'ici. Vous les avez conduits grâce à votre main puissante. Seigneur, ils ont rejeté le corps humain qui a besoin d'être entretenu. C'est pour cela que nous vous présentons ces mets préparés avec nos mains sales. Nous vous demandons, Seigneur Dieu, de les sanctifier pour qu'ils puissent les fortifier. Seigneur, nous vous demandons aussi de penser à ceux qui n'ont rien à manger, pour que dans votre grâce et dans votre amour, vous leur donnez aussi la part qui leur revient de droit. Merci Seigneur de nous avoir donné l'occasion de servir ces mets à nos parents. Nous vous le présentons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.
azane sengo mingi parce que sokoza kosala mosala kitoko papa nde asepelaka apesaka oyo ekoki na mwana na ye yango wana tika topesa papa na biso mbote oyo aye nango banda kuna ti awa na kombo ya tata ya mwana mpe limosano na kombo ya tata ya mwana mpe limosanto papa nkukulu oye Il va être fini celui-là. Bon, ben, merci beaucoup. Je sais que vous avez raté votre voyage à Nancy. Et si j'arrive aujourd'hui, demain vous aurez l'occasion de bien jouer pour leur faire plaisir. Ils m'ont invité, je ne sais pas, je ne peux pas aller là-bas. C'est 300 kilomètres en plus. Alors, je ne suis pas allé. Mais je crois que la délégation viendra, je leur parlerai. Parce que je sais que l'homme est faible et je ne veux pas qu'ils disent que papa ne nous aime pas. Je les aime très bien. Mais c'est mon état de santé qui ne me permet pas de faire ce long voyage. Donc, vous autres, je vous demande pour demain de bien vous préparer. Hein. Je suis venu mendier. Vous me comprenez quand même, non? Papa est venu mendier. Mendier pour essayer de renflouer votre caisse. Avec tout ce que vous avez fait comme manifestation, je vous félicite puisque j'ai reçu la cassette, les 2 cassettes de la fête du centenaire. Mais je ne vous le dis pas aujourd'hui. Et je voudrais que vous fassiez des répétitions assez souvent. Comme ça, quand vous aurez vos amis de Kinshasa qui viendront ici, bien, il faudrait il ne faut pas que celui-là joue le ré, l'autre joue le si, ou bien le do. Non. Moi, j'aime l'harmonie. Si je suis descendu ici, parce que ça m'a plu. Hein? Ça m'a plu. Moi, j'aime la musique. J'ai commencé par l'harmonium en 1929. En 1931, j'ai joué le tuba. Ah, nous avons une famille qui aime la musique, l'harmonie, et comme je dis, je partirai le mardi matin. J'espère bien
je sais que vous viendrez me dire au revoir. Je partirai mardi dans la journée, donc le lundi, vous allez venir me dire au revoir. Et si j'ai un mot, je vous le dirai en ce moment-là. Nous nous sommes compris. C'est vrai. Vous faites
efuma kenda do utambula nzambe kuntatukila nikosi Ngange nzambe ukumpuluza Untongekela zafudosi Nina mene kantwala kuzo nzambe Ufekenda efuma kenda do utambula Nzambe kuntatukila nikosi Ngange nzambe ukumpuluza Untongekela zafudosi Ngina mene pantwala kuzo nzambe Umfekela efuma kenda do utambula Nzambe kuntatukila nikosi Ngange nzambe ukumpuluza Untongekela zafudosi Ngina mene pantwala kuzo nzambe Ufekela efuma kenda do utambula Kuntatukila nikosi Ngange nzambe ukumpuluza Untongekela zafudosi Ngina mene pantwala kuzo nzambe Umfekela efuma kenda do utambula Nzambe kuntatukila nikosi Nzambe ukumpuluza Untongekela zafudosi Nakukila mwela meu mwana kukila mwela meu Wafuluza mumbi Nakukila mwela meu Nakukila mwela meu